Tindika Télévision, Papi Kamwasi, le conseiller indépendant autoproclamé Nanko, ya chef de l'État, Mfumu Waditunga, Mfumu etu. Bienvenue chers internautes, Tindika Yalelo et Bandit sur la 3 points où ils allaient très capital dans l'émission Yalelo. Tolo bela makamitali attaque ya Beni sikoyo penza bitumba échanger forme. Tokomi ndenge ezalaka na ba Mali ezalaka te na Congo. Banani baye na système wana tokozala besoin d'intervention d'un ami, d'un frère analyste politique tokozwaye depuis Suisse en duplex. Après ça biso makanisi na ye tokomi wapi na makambo ya ba bombe ba attaque à la bombe et rekoma ba voiture piégée na yebite toke na makambo yo wapi mais nyonso wana c'est après intervention ya Uganda bango pe ba changer système toko solo dans un dossier il y a séjour il y a chef de l'État na Mujimai. Le chef de l'État a kolakisaki tribalisme na ye na Kasai. Mais na yebite banani bazangi famille. Jésus Koutou azalaki na famille na ye. Mais tozu les informations frère Martin pe ya komo luka ba famille. Abandi abengi batu moko ba luka ba famille na bandundu. Babi ba pe famille na ye. Un temps tozu fuite d'informations comme quoi Sangwe komiti na Dakar. Bande ko pe ya Dakar lobi non, faut la ki sape biso na ba Congolais ba yeba ke ozande ko na biso. Donc tous les bawara o bazali abateka baba yaka, ba bijoux, na zandu, ba fâché, ba zui fuite que frère Martin alinga bimisa ba deko kota bandundu. Bango lobi non, biso ne ba vrai frère na yo faut présenter biso ba Congolais. Toza awa ebele am salam alaikum. Chers internautes, toko bet appelle solo ya banko o izo salama na Congo. Yango pe kokena masolo a Beni hein. Donc, ceux qui bozo mona mboka el moko izo ko bouger mingi te, izo ko changer mingi te, ata elinge sala boyi, izo zonga sima. Bitumbeza interne. Je vous informe, bakanga mwasi moko na Goma, na prison ya Munzenze. Une dame, une pauvre femme, bandaka mokonza mboka annonçaki gratuité et enseignement. Cette dame a sacrifié son école. Pour na batu batanga ofele ezali ONG. Azana ba appui na ye ba financement yutaka libanda ya mboka andimi na ba financement wana ye moko à prendre en charge ba enseignant. Donc prise en charge ba enseignant ye mutazu yango mais atiki bana bataka ofle na Goma. Mais je vous dis certains députés à Goma en complicité na batamité ba yebo kanga mama wana cette dame là a fait 2 ans déjà na prison ya Munzenze. Bon, na émission toko funda bango epa ya beton. Et ça l'a raté. Donc, ndenge moko na ba conseiller o ayebisaki ndeko na biso junior ya basoso que bino bolingi bo sala marketing à chef de l'État, bino bolingi batu ba adorer Fachi et Simbati. Conseiller na katia présidence de la République. Ndeko wana bientôt dans la Kinshasa. Il m'a confirmé qu'il a dénoncé ce qui est la présidence de Dimba Yambaye. Donc, il faut que pas ya Fachi. Mais alors, tu as besoin de réaction. Déjà, maman, est dans la prison Munzende, et nous sommes là, bon protéger parce qu'ils ont risqué de passer à la MAB. Quand les autres ont des informations à service, nous ne pas protéger maman parce que Vinae est commis déjà en danger. Voilà. Émission et bandarate et bandi. Bienvenue encore une fois. Vous allez bien.
moi si azana bino ensemble to ko sola na biso ebele mais ba émission mikolo to bolo ça va 30 minutes te pendant timing vitesse au résumé au lobby on a essentiel bah tu vas comprendre l'émission ba 1 heure de temps et comme déjà trop muta lemba parce que la vidéo est trop fonda munda l'émission d'accord ba 25 minutes 20 minutes to kati ouais kotika là to pesi na numéro mususu ekoya voilà rapidement to respirer nanu to banda émission lelo na ambiance bobi kenga na muta sukuma to bandi na ambiance mais to zo sikoyo ambiance ya papa chéri oyo ayembi fachi mfumu wetu bato mususu bayekte laksini ni mfumu wetu ils ont pas na Kikongo net ngana zali aîné de la famille en principe chez nous on benga nga mfumu wetu donc mokonzi na biso mfumu wetu laksi chef mokonzi na biso na Kikongo pe ndenge moko na Chiluba pe ndenge moko mfumu c'est chef eto donc ya biso mokonzi na biso donc balanga na biso africaine ekokana nango donc mfumu wetu ndenge moko pe na biso Kikongo to baka mfumu wetu na Chiluba balabaka Djilonga, je crois, biso to baka malonga. Donc to baka ndenge moko do basani. Voilà. Chers internautes, tu as retrouvé rapidement Papa Chéri Binadama, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, na ambiance au Salamaki, na Mujimai. Et il fallait mettre un concert un jour avant, vous l'avez betaki, mais à ça qui avion dans l'aéroport, aye ko honorer l'engagement na ye à Betty. Bon, t'as la moi ambiance wana et puis tokota na ben ya émission ya lelo ba bona na bino dionso bolanda Papa Chéri Binadama en direct de Mbuji-Mayi na pesa bino elengi tona tindika bino bopona départ pour Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi, on arrive, on va fêter avec vous. Noël à Mbuji-Mayi, donc voilà quoi. Tout. Avec tout le respect que je vous dois, hier on devait jouer. Malheureusement, Mboula et Betaki, il y a un monitoring de l'eau. Merci. Ouais, mais Bozema. Écoutez d'abord. Lobby est allé le 25, mais malheureusement, Moula et Déranchaki. Il y a un moment donné, il faut que ce pays s'appelle, il faut mettre la barre.
Yango on totikala ki mais toza na engagement, toza na conseil réseau de la mission de toza boye, avion za na aéroport réseau de la mission. De ce que mettre bino nzembo kosengi omba, c'est belle après toke avion Kinshasa. Maman pour la bino maman. Merci. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. C'était là Papa Chéri, l'homme qui a mis l'eau dans le coco. Et puis Fachi Beton qui n'est pas là. Namboka na bango. Tu n'as pas namboka na ye. N'a pas namboka na nga. La bombe la rabino te la muntandu. Comment te sangisi biso. Donc la muntandu na li. Petit-fils, ya père Boka Zimpasi, oyo ayemba, oyo akoma, ba hymne na biso, tout ça bongo na la zaïroise, na la congolaise, otobengaka, tebu congolais. Fachi a vu mettre la bande de solo, ndenga yaka la mboka, ndenga bakanga bango na papa na bango à l'époque ya Kabila, baki ko fana na mboka, bozana droit ko bimate, na mboka bozana droit ko bimate. Bota mo extrait, ya conversation en famille restreinte. Fachi na bandeko. Namoni bagarre ni bazala kite bagarre ba bendani batiki Fachi azo solola na batu na ye na bandeko na ye. Mais moi caméra moko ya ndeko moka filma ki Fachi nde tuzu yango pe bota na ndenge Fachi avant vraiment en famille et ça a un plaisir. Donc ya mon frère Martin pas luka ki no sala famille na ye bakutana ye pe ala kisabatu dans la famille mais ba wara nyoso bateka ba mayaka na wenze kuna na zandu ba fâché ba lui fa bana na bango pour yene ndeko na bango. Donc, Tina Dakar, ça me commis, balobi, il faut présenter Bango officiellement. Chers internautes, sans plus tarder, Botala Fachi Beton depuis Kabeya, Kamwanga. Et pas Ibiso Tokenay qui a annoncé déjà. Bato balobi, pourquoi tu y étais, ba mange. Tant que tu as annoncé arriver à Jésus-Christ, Moukolo Jésus-Christ a botama qui ba mange, ba mouana qui suscité. Donc, Nana Manoïna Kiumba a comme mission actuellement, il y a annoncé arriver à chef de l'État. Donc, équipe d'avance. Aïe a annoncé, sera accueilli Fachaï. Donc, dans le mois de janvier, à Facha, au temps où la province est belée. Donc, Nana Manoïna a comme mission pour qu'il ait annoncé bien avant. Donc, ma voix, je suis belé, mon contact, au temps où la province est belée. Dans la campagne, mais à ce moment-là, la bande de Konaï. Voilà, même si on a Congo central, tout ça peut être la bande de Konaï. Tout le monde vous mettez. Botala Fachi Beton en famille et puis on se retrouve tout juste après pour la suite de cette émission. Regardez. Avec dans les 13 et leurs enfants, leurs familles. C'est là qu'on est venu. Tous on est venus. Avec interdiction de sortir de cette zone. Voilà, merci beaucoup. Et après, comment on a Fachi en famille, Botala Sikoyo, na yepsi bino makamisa koleka na Goma. Maman moko azu école na yabi. Ah, Fachi lobi gratuité enseignement. Yé pas azu école na yé privé. École à l'état mais privé. Atiamo pe na kata gratuité. Pour dans la partenaire na yeba pesa ke moi katuku bianza, yé moka lobi prise en charge à enseignant. Mais ba kangi 2 ans en prison, personne en parle. Balobi mikolo comme le système ya toko funda bango et pas ya Fachi. Toko dénoncer bango fisto mayemba. Ba komo tindi nga sko information. Tozu information biso pete ola kisabino bo na Goma ndenge bakanga maman oyo ça fait 2 ans na prison ya Munzenze asambaka te eloko te na sengi na ba service de renseignement bolandaka oyo rapidement bo bimisa maman oyo parce que azo risqué basala mabe ezalaka te kamwasi alobi déjà donc soki a dit problème directeur ya prison ya Munzenze déjà, il y a pas d'informations, oh, ils n'ont pas Fachi, les locaux depuis Mujimai. Bon, il y a déjà. Nakasa, il a fait ce cas-là. Les locaux d'informations, ils ont comment? Dans la émission, Eric Nindu, Atali Samokonzamboka. Bota la maman Waza Oloba depuis prison. Ndenge, Bakangela qui. Regarde.
Donc, va condamner au 5 au samba, sans un sur va juger de son jugement. Oui. Va condamner au sans jugement au sali 2 ans au tikala ko samba pour la gratuité au ya chef de l'état côté le mela gratuité à chef de l'état. Na ba parti politique okutanga na kati te mais ndenge kaka mama na bina yaki kobeta gratuité bamemisi mokumba ke naza nani krinepe batemi baza ebe nani babetaki gratuité oza na elinga politique te nazalaka bakangi yo mpona gratuité po babetaki gratuité mama na bina ya président neti abaki gratuité babetaki defo bayi babeti libanda bapesinga mise en garde bakumi na chef de quartier 10 maisons ndai kopesa en garde que non gratuité ezala te fo bana bafuta alobi toyebi biloko wana te babeta yango te ngai alobi ngai nabetaki te mama nadine nde ayaki na bana kobeta mpona gratuité après 2 jours ayi lisusu ya enseignement donc on l'a arrêté pour la gratuité de l'enseignement. akotangisa bana gratuité nde baoyo balobi biloko ya lokuta bana esuka susi na ngai nabima kasi bapiyaki nga biloko na ngai nyonso nazaka donc mpona gratuité ya cuisine namonaki bango liboso ya ndako na ngai balobi bayi komema ngai na mutuka ezalaki badepute mibale ya mwasi na mobali bongo nani papa Komayombe mama Bazizana na vice président ensemble papa nani Lumbulumbu na nani majoro nani oya gazerne oyo balobi ya kofina nani Madilu nde bayaki 4 personnes ministre. Voilà, chers internautes, nous sommes de retour sur ce plateau mobile de Tindika Télévision. Bomoni ndenge mama wana, mama na Goma, mama mukolo, oyo andimi ko sacrifier école na ye pour la gratuité et enseignement. Oyo Fati Beton lobby akotika na ye pouvoir akokende. Mais bana wana tope Goma et ko bénéficier na qualité et enseignement ya bana wana pour lobby mboka ekende libuso. De la même manière, vous allez combattre na paix à côté ya Goma ya Beni parce que ba intérêt personnel ezali et c'est triste. Donc to garder souffle na biso bientôt vous allez voir analyste politique Mokobi Monene Jacobs vous voyez depuis Switzerland après sa biso o ezali makanisi na ye na makamweleki na Beni. Vous voyez en duplex. Bonjour mon frère Jacobs. Bonjour Papi Kamwasi. Bonne santé na yo. Bonne année. Merci, merci. Santé na yo, ça va? Ça va na ngolu ya Nzambe. Biso toza bana Nzambe. Ok. En résumé, osalaki lecture nini ndenge makambo longwe ya kokata bato mitu tokomela ba système ba voiture piégée ko poser ba bombe pour na ko sacrifier bato. Bakozala banani basali makambo wana Jacob. Mon frère, situation wana est très complexe. Donc je te dirais que ezali mupayate akoya kouta Tanzanie aya la bombe aya ko bomba ba Congolais. Donc c'est des Congolais qui ont fait ça. Le gens de l'Est oyo bazali en mèche na batouana. C'est ça comme réponse na Kopé Sayo. Et après, ce qui ont remarqué na Congo Mobimba, au comment na kaka côté soit ils font de islam et zalaka mingi. C'est pour quel intérêt? Donc ça n'a pas d'intérêt ni. Non mais ils allaient juste sabotage. Ils a pour saboter et de deux il faut botiaka congolais a tia maye naye donc à comprendre que ils allaient problème moko ya hégémonie. Ça veut dire ba pays nyonso elobaka Swahili ezali ko se baser na Congo côté wana ya est. Swahili ezali eloko yaka na barabe. Vous comprendre? Oui. Ça veut dire le Swahiliphone veulent avoir l'hégémonie sur tout le Congolais. C'est ça.
Alors, impact nini ba bombardement on ezali pour na Congo. Impact ezali. Impact ezali nga nalingi naloba boye nalingi même pas kokende na impact nga nalingi bato réfléchir bayeba que nous à part d'abord religion bamemeli biso toza na culture na biso tobomaka bato te toliaka bato te donc na histoire ya Congo bakanibale bazalaka te bato basalaka bato biloko wana te tozali d'abord na culture na biso, ça veut dire islam échoué makambo wana ekosimba jamais na Congo oyo ya mutu akoya alati bombe aya panzani non parce que congolais d'abord azali mutu abangaka kosala mabe abangaka liwa et bato oyo ya est eza bato mingi baza endoctriné déjà basi bazwi goût parce que na tango ya guerre bango baza kotonga pa na bango bato bazokoma bamillionnaire kala toyebaki bamillionnaire na Zaïre bazaki bakongo bazaki baluba mais depuis kaka Kabila koti bamillionnaire bakomi bavoisin muzuri mais baza kosalela yango na ndenge ya guerre mais biso bakongo bato ya bandundu bikolo mosusu tosalaka mbongo na temps ya dictature ça veut dire moto akende koyiba te kutu baza kobotola bato bambongo mais oyo ya baswahili ya lelo ya bato ya Goma ya est ezosaute aux yeux donc baza kolinga kopernize guerre wana etikala kaka bato bakufaka kaka bango basalaka mbongo mais biso toyebi ke bango bazwi bambongo na neti bandande yaso bandande oyo batekaka madesu yango baotonga baimmeuble bapaye bandako ntina kisasa sikoyo olingo boya madesu wana babika mwasi mon frère yoka ngai natekaka bapoiro ocomprendre seri ya Mobutu tozosomba bango na bagomba na bamadesu mais totonga baimmeuble te olingo oloba nini eza lokuta yebisa ngai nata yo moko na temps oyo 18 ans bato basala poiro basala madesu 32 ans Mobutu bazala na mbongo ya boye te bato kaka abandi lelo akomi na mbongo ya boye na poiro na madesu poiro yango na madesu wana bayaka koteka batekaka yango api na Kinshasa yebisa ngai depuis bagere eza kuna bino Goma afournisaka lisusu Kinshasa madesu ezalaki koya mingi na seri ya Mobutu bapoiro nga na bande koteka biloko wana oyo ezali deke botouche baintere na bango wana ya kozwaka mbongo ale babandi système mosusu mais ekosimba te congolais akoki jamais biso toza bajihadiste te toza bapakistanais te toza banani te eza culture na biso te c'est vraiment du nouveau tout le monde a comme ba bombe exposé na place publique ba innocent ba koufi non et ça les biso place makasi mais on a peur eza culture na biso te pourquoi basala yango te série ba dictature tala comprendre d'abord série ya dictature ya Mobutu anyokoli bato pourquoi congolais akomaka na niveau wana te Kabila fils aye anyokoli biso basala yango na période wana te mais awa sikoyo armée eza kobundela bango kuna kimi ebandi kozonga makambo ebandi kozonga normal congolais azwi courage ya kosala makambo ya Congo mais to réfléchir toza bato te ok bato baretenir nini conseil nini okopesa bacongolais nyonso baza kolanda oyo na tindika naza na conseil ya kopesa bandeko na ngai ya est surtout bango se désolidariser na eloko wana ya baswahiliphone et je pourrais même proposer omoni bamboka na biso wana tolongola même minoko wana o swahili kuna na ba est kuna balobaka soki kinande nde koma langue nationale awa na bakongo tolongola kikongo totia soki kintando po ezali okokutango na ngola kuna te et c'est comme ça que tokoki vivre plus en paix parce que Moswahili aza komimona kaka Rwanda azomona est ya ye Tanzania azomona
katanga ya ye tozwaki awa baproblème ya babudu dia Congo baproblème ya bakamwe na sapo tozwi baproblème makambo wana nyonso esili etikali kaka kuna bandeko na biso ya est balongola na mitu na bango kimuswahili baza baswahili te bazali bashi baza bandande baza ba muswahili ekolo muswahili existaka te et c'est dans ça tango bazokende na Burundi alobi swahili akina Rwanda alobi swahili c'est comme ça que baza komi mona que bakomi ba congolais spécial bango mbongo nyonso ya leta ekendaka epa na bango par contre na ba Congo baza besoin batongana ta banzela mbongo nyonso ezokende kaka kuna mpona kotisa bitumba bango baza kopie mbongo na bango baza kotonga epa na bango. Non mais c'est malsain comme comportement. Batika Congolais tozala na solidarité biso nyonso totelemela makambo oyo ebandi sikoyo na est po kaka ndenge baza kobanda wana okomona bakokoma yango na Kinshasa un jour bokoyoka o ebete na Kinshasa. Oui, parce que déjà baeko ebimaki déjà mpona Noël oyo baeko ezalaki mais place eyebanaki te ekobeta wapi baeko ezalaki décembre oyo mwa bamouvement ekosalama nazobanga le 31 le 1er ekozala wapi. Exactement yango naza kosenga vigilance na bacongolais nyonso vigilance omoni ntango biso toza kosala bampasi na IDPS tobandaki koloba tala moninga po toyebali te na marche tala moninga aza pembeni na yo vigilance ezala de tous azimuts ata na bar fandi omoni mouvement ya faux pour dénoncer. Attends la quartier, donc ces gens-là sont déjà à Kinshasa, ils sont partout. Bazali déterminé, il y a pour déstabiliser l'action, tout il y a développement, il y a Congo, c'est ça leur souci. C'est ce qu'il dit à Longwa pour attirer Bango Bakal. Bango Balingi. Je te dis, ces gens-là de l'Est sont capables de vivre comme ça même 80 ans. Aussi longtemps qu'ils se retrouvent na bambongo bazako tonga. Ok, merci mon frère. Nga na yebeka ki ba otonga bateka ba madesu nzoka madesu te donc c'est que bateka ba minerais. Mais madame na yo atekaka. Est-ce que vous tongi déjà na tandako? Naza locataire. Alors, pourquoi kaka bango nde batsuki ateki madesu aya sombi lupango na Kinshasa atongi ateki madesu aya sombi lupango na epa na bango atongi il faut mona etongeli nini yo yebi vaze mzuri madesu ateki combien de tonnes ya madesu kwa tonga ndako ya 2 millions tozala batu to réfléchir ateki madesu ya combien de tonnes ayaki nango na avion nini na nzela nini aya koteka madesu 2 tonnes atonga ndako ya 2 millions de dollars atambola pe na jeep ya ba 40 000 kaka na madesu c'est que biso ba congolais mususu toza ba bolole. Donc, c'est ma conclusion. Congolais, Tozala, Tofongola Misu, donc, Bazali, na projet wana na Kinshasa, Bazat vraiment na kati bakobete loko. Mais, ceux qui toza vigilants, bakobanga. Merci beaucoup. Lokola tobandi ko dénoncer bango boye, bakobanga. Musala na yo papika mwasi yango wana. Alerte maximale na ba congolais na ba congolaise nyoso kotala mutu oyo aza pembeni na yo na mutuka o ekoko komelo pe okekolia malewa na yo boye ebeti. C'est ça Donc vraiment merci beaucoup na occasion pesingai na sepeli makasi tozali nous sommes ensemble tokobundaka bitumba oyo. Merci beaucoup. C'était là un analyste politique, culturel, depuis Suisse, Jacobs, à Solarabien. Voilà, chers internautes, émission Esili, bonne année na bino nyonso, mais na opesa bino cadeau, il y a vidéo,
botala makambu mokonzi mboka asali mingi pe bayeba kiti botala kaka bino moko nde suka ya émission lelo yango wana ngai na bino lobby tokosala video mosusu ekolo fara mais vigilance boyoki tala moninga na yo tala voisin na yo atozonga l'air nini tala na taxi eska bozali mutu nazo simba nini poso koza distrait bu ebeti yes amiteki déjà bapesi mbongo abongisi famille ekobeta bu yo na chauffeur tokei ye akufaki déjà banaka mais azwi la donc terrorisme ekoti sikoyo ebandi sikoyo toyebi te na Kinshasa ekobeta mokolo nini donc alerte maximale moto na moto akomi moto aner bino tout omona information mobulu suspect numéro ya mwana benga ngai to dénoncer rapidement donc tala voisin tala kuna tala na nzela tala na école partout ngana bino lobi botala video ya suka ya matabisi bena biso ke frère Martin abali pe ko benga bandeko na ye balukila ye batu moko boye famille na bandudu meto simba te parce que ba wara ba fâché il faut présenter bango de bandeko na ye sango komi tina Dakar. Salam alaikum émission si mais makambo yo ndenge Jacob alobi na lingite ba associé ngona islam pour ceux qui sont musulmans musulman ko ngo mututi mais ali ba donc ba musulman te mais ba terroriste le kama ba kapé swahili bazo kata batu bakingo bazo ba alhamdulillah ils ont bima lokola ba musulman singana kutoya ba musulman trop na yebi que un bon musulman ou un vrai musulman soko fani na ye okubona sikasa la lisumuti mais na yebi que na kati ya islam nde ba terroriste ba yaka pe uvanda da ba marabu pona ko bebisa pe image ya islam minga na fani na ba musulman ebele ba cher Amoran ba cher Demba ba mwalimu pe ebele ba Abdul Majid tu vandi na bango menga na chrétien mais tu na bango sans problème vraiment sans problème soki yo pona musulman omoni mutu mo kana terroriste alors ça la ba je wana kana kata islam bo dénoncer ye parce que ko bebisa image ya islam Allahu akbar bakati mutu kingo on est islam te islam za bongo nzamba kumbama est-ce que nzamba ndatindi bino bokata mutu nzamba za munene bokati mutu ça ce n'est pas islam et monsieur Sili monta la vidéo oyo et puis ngana bino lobi bozala bien to continuer ko bengana babona ne eleka bien c'est mon souhait. Merci beaucoup. Avec une usine d'aliments pour bétail pimpant neuf d'une capacité de 10 tonnes par heure et un système informatisé automatique pour alimenter, empaqueter, nettoyer légumes, fruits et feuilles, le domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancélé d'Aipen voit peu à peu ses activités relancées. Cet élan est soutenu et impulsé par le chef de l'État, qui avait instruit le gouvernement à relancer les activités de ce parc agro-industriel en vue de la matérialisation de sa vision, de la vengeance du sol sur le sous-sol. Et pour le gestionnaire de Daipen, il appartient présentement à l'État congolais d'honorer le reste de ses engagements afin de permettre à la structure d'ouvrir les champs pour approvisionner cette unité d'aliments pour bétail en matière première en vue de réduire le coût de production. Le projet Daipen ne peut pas être opérationnel comme il veut s'il n'a pas ses grandes cultures, s'il n'a pas son maïs, s'il n'a pas son soja, s'il n'a pas ses cultures de poissons. Le projet Daipen c'est un projet énorme et il doit être complété à 100%. Pour l'instant, nous attendons le prochain financement. Nous avons reçu un financement, nous avons travaillé jour et nuit pour faire une usine d'aliments pour bétail, pour faire le couvoir. Dès que nous avons reçu le financement, nous avons tout mis en œuvre, malgré le Covid, malgré les problèmes de containers maritimes. Nous avons beaucoup de mal à libérer nos containers. Tout ça nous a créé des problèmes. Malgré tout, nous avons pour l'instant tenu nos engagements. C'est ce même message que l'équipe de Daipen a transmis au conseiller principal du chef de l'État au Collège de la Planification
agriculture, pêche et élevage lors de sa visite d'inspection de ce site. En réaction, l'ingénieur Ambroise Kazamboumoukinaï a fait remarquer qu'un grand pas a été franchi. Néanmoins, un rapport sera transmis à qui de droit. Nous avions vu la profanderie, ça nous achante, nous sommes très contents, nous avons eu le pouvoir. Et aujourd'hui, vous vous plaignez. Non, vous n'avez pas à se plaindre, puisque vous avez tenu le bon jusqu'au fond. Nous allons faire un rapport clair et net qu'on va adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui lui-même ne jure que sur le développement de l'élevage, en fait d'assurer la sécurité alimentaire de la population congolaise qui souffre. Donc avec Daipen, il faut noter que c'est une première dans la ville congolaise de Kinshasa. Ce genre de profanderie-là, avec la capacité de 10 tonnes d'aliments par heure, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. Et si on démarre cette affaire, je crois que même tous les fermiers qui ont bloqué leurs activités vont reprendre. Parce qu'à ce moment-là, les coûts d'aliments seraient beaucoup plus bas. Là, ça permet aux autres de reprendre leurs activités. L'objectif est d'assurer la sécurité alimentaire de nos compatriotes, de réduire d'une manière drastique les importations massives de nourriture et créer ainsi l'emploi pour nos populations.